Déjà, premier soin. L'aider, l'image à l'aider, il y a dans la salle. Ah, pour que ça l'événement, 5 ans, ça lui étouffement, ou l'oublier, vous avez la tête climatisée, les allants quittés. Vraiment ça, dans la salle, ça remise à ma trophée. Il faut aller censé, pour tout le trophée, on a ma pèse, ma trophée en ligne. Il faut que les amants qui y a posé ma français. Mais ça dit maman Cocoana. Mais oui, mais ça dit maman Cocoana à comprendre moi oyo présentateur mine pour présenter tout ça la trophée. Sauf qu'on comprenait qui sens dans le côté. Et ça meilleur trophée. Il y a 2024, il y a un acteur qui va tourner en 2024. Le meilleur acteur qui va filmer le gars qui est Bella. Séparation, le corps physique, la âme. Spirituellement, nous contrôle. On nous pousse à des choses mon côté. Étrangement côté. On va la contrôle la liberté. On doit pouvoir le trop fort que zo na mwana mboka non oyo no za bongo ze limité tu okufa oti ko za prophète siko esale muté ma passe no monique nani yeta okufa oti ko za prophète parce que a mérité ngoté ya la kosi ti okufa oti ko za prophète a mérité c'est les belé ma pese ngo pona sinar kazuate parti dans vos amours tata président kala ba ko pesa mterrain bongo prophète sinar ko na moni nani ozomona ando sa teta na sinar ko mama mukolo wana e ba tampo wana Sainte Thérèse oyebete nini ozomona mama akobwa mukolo wana mama obinga na yoka soni so na otala na tali avenir nanga ya no soni ko na zuya bana peut-être towela pe mibali na bana ozomona oyo mwana za soni mwana pe bato bayebe na yolo mopibe bazwake na turbo ozoya koluka ofinga moto aza na réputation kitoko ozoya koluka chrétien bato oyo nde baza bongo oyaya ye tirboko nazokoso te ye batirbo oke na ye ozomona sikoyo nafani natali nano mama bongo nasala cousine na basitaka kuna epane bau mwana ofinge baoloba neboya ozomona ozini otali ya koencadre bana no bien te mozoya koluka oluka éducation moboye na tv oza koluka ose ya faire voir que c'est comme on dirait yo noza likolo kodela nzoka bato yayebi vi pouve no makasi baza neti biso mare ngalo rendez-vous eza les 30 ton événement même wana ngale rendez-vous eza les 30 nga na parke mpona nakokende komitika nga mo na parke na bolimo onoki parke ngamo koseka te rendez-vous eza les 30 famille boto bozala bino pio obengi nga déjà bokati bémission botindeli nga nana bato na orépondre mais na orépondre bino lelo te les 30 Thérèse bongama ongana yo toafara les 30 ofingaki ngai nalata barabe nazala masuki ya barabe omona mabarabe omona okozwanga na barabe na siko obie omona mpona okangaka basika te nozalaka na oyo ekufa boye nana kisoki nga nde naza boye naza na bote te ni rouge tala ni rouge ni fond de teint elongi sec mais très joli sikoyo yo yaka seki bonenga na ye mama
ya na tala bango nyonso tu bakozwa biloko na bango moko le 30 yakabi préparé yakabi préparé ngana toza nazoyi biso amba omoni bamikolo so bamipesa respect te bana mike bamanka bango toujours kalifi asala événement apesi bato batrophée bato bazomérite bamérite neti décor ilonga tanda se pumonaka na Belle-Vie TV ozomona tala mwana otegra aye lobi awa ozomona papa Serge aza icône azomérite trophée ozomona bazwi batrophée nsima ndako te eza batrophée oyo esalami na bela production avant datala bino il faut bato na nga bazomérite mpe mwa trophée avant natali tala le deuxième rival tala nani linda na davina akwa tala bana bato naye base kumonaki me bavandi mama moko avanda bi te fo na reconnaître bato nanga mpe fiska ta na trophée bino bamama koko moko bovandi bato bolekela ta boza soni na théâtre bino bika bino tika mike tobanir bino na théâtre parce que si otongo eno baosala te baki ndumbo bango basali batamboli eske na badavina balinda basali yango maman là toi l'otangue na toi l'otangue ne tiens d'abord avec son copain na tournage je fais moi la boîte rentre-moi à la maison fais-moi entrer à la maison Ozomona est-ce que tu sais conduire on a dit réponse à Gabi est-ce que tu sais conduire oh oui maman oui je sais conduire ok ça va fais-moi rentrer à la maison parce que tala mutu azopesa msuku tugeita za mkolo na ye ozomona te bango fo koloba na bango bongo fo bakasoni te bakasoni te bote obernesi tuma bazoka bango bakitya bango bakalaso bayebaka teke baza bana bango te te mutu wana evenema omwana loko mosusu bato soki bazoya bazokalkule place baolinga baya te lisano na biso efo baya ozomona po bango baza mikolo bayebi komipesa respect na bango te bayebi komipesa kilo te mutu lokola totiana neti minika bongo so osa guerre d'esprit oswana demer epuis wana eza makambo ya demer silana na demer soki ofinga demer soki osala ndeni eza demer imaye ozoluka bango tuta Belle-Vie ozolingo bango ya Belle-Vie oyo Belle-Vie asala eloko te nini Belle-Vie abenga mpona bafilme na ye bosolaka bien na Belle-Vie bosolaka bien bozalaka bien soki demer ndenga déplaçaki langage epa na yo recadre demer yo poto oyo okota na vie privé Belle-Vie otunaka bato restaurant na bafutaka combien yaya wana eza mama mère parce que demer aza na restaurant wana ya mama oui non ofinga demer ke demer plante eza na lycée olisaka ngo te oui ça se comprend wana eza demer okresaki demer eza logique po demer opatiki monoko na ndako te demer opati monoko te na poche te yebaka mimi demer pa koya siko ntango oyo omonango te msu yo oza ya belle famille te totiena osupposa na ye msu aza ya belle famille alekadeka mpe babelle famille ebele te ozomona sikoyo msu demer aza ya belle famille ka moko siko mimi ka bongo aza combien de belle famille ozomona ya poto ya Kini ya Lubumbashi ya wapi siko partout dans le monde wana ça on demeure ana koya eza pasi mimi msu na poto ya ngaba balu mo balu ezata ba photo de mère oya bino musu mère il faut nous sila maka te pe bimisa biso ba synagogue te ta rétroviseur on le pose à moi na kanga na université au futa de $800 pour la théâtre bon limite mika bon $800 théâtre ya sona mbongo te ya cachon va pesa ya $100 quoi $800 il faut les connaître 50 films ozomona kwanza $800 wana mikubo ntango yo ozotuna motu ntango yo ozotuna motu ke bafutaka bino combien $50 $100 bongo ye moko mimi basérie moko boye na bakache moko boye emonanawake bande kofuta pardon sekimaki simbaondo simbawantu wa biso boye bina simba comment ça zongana bakala te nazonga wana atangisaka mwana université ya $800 Sweden
Eh, la mission déjà. Action! Ozomona, il y a des ratos à temps ça moi na minerval moi attends à l'université en offre de minerval $800. Ce qu'on a bêti machine à $800 à théâtre du coup millions il faut être la 50 films. Oh. Il faut tourner 50 films mais pas comme ça $800 wana. Ce qu'on t'a mais même là ça tourne baba pesa bomba cacher ba 400. Nous bien tourner 50 films mais quoi za 800. Place la bella, pourtant on a le bella, oui, quand c'est normal, mais place la Kenya, on a 150. Tu comprends $800 oui. Il faut tourner dans 50 films, dans $800 wana. Ce qu'on t'a dit, pour toute la belle, des manières, à bannir de la porte du bosso na yo. Au monde, des manières à porte à combien la chaîne na ye. Tant on dit, il y a marié pas quand. On a réputation dans le combat de l'amour. Bon, bateau, on n'a pas construit un béton à Boko. Parce que ça mal réputé, va fâcher quand on va kata ba ko bilamba. Baba nani, la bandalo nani. Oh, ba ngaba benga ngaso na kena ndaku ne ba benga nga tonton. Échappé babenga ke babenga nga tonton ndaku ne échappé a pasola bilamba ina sikuba bamimika bomuluka kolingate oyo bakomba bato misusu awa tozaka bien esa kitoko toluka sinama na belvi soko tuta demer nayebaka mpe demer ayebi koleka nzela ya molemi aoya nango na tv omoni soko place toleka mimi esa kitoko te omoi bamikolo so baoye neti delta asala événement ya propre kitoko bongo événement classique. Si vous avez un la Davina à quoi tu es intérêt dans notre yann si vous avez un événement la classe qui au bongo, make-up à solo lobby. On sentit que vous avez toujours le make-up. Vous avez tout pour que c'est l'événement de place à Moulungue. Est-ce que Belleville vous avez tourné place à Moulungue? Belleville. Bozangi mbongo. Pour que vous avez place au na matanga papa. Bon, quand tu as place au ça va avec des consommateurs qui m'a pas comédien. Oh, là on va tout spaghetti na mikate. Place ngo place là ba tout spaghetti na mikate. Tout la mousse ya zaza. Au fond on a des spaghetti, ba tu au début la mikate. On va mis sauce. Tellement papa. Place ngo ya. Moi est-ce que ba dino ça événement. So place à Moulungue comme climat exact et donc peut-être ba tu tout fait sur l'ipeka, sur la munoko, bo sangani ka place moi ce que bon ni ko se mesurer na belle. Tout que doit. Voilà bien kazanga tobeta na lisolo oyo ya le 2 mars lobela ki on pété mais tomoni est créé ba polémique tomoni Davina akwa likambo ya milliardaire en tout cas et lobisa batu ba théâtre kala ba osala ba analyse ba mi azokosa ayeko sopa mère ayeko sopa maman Belleville na 200,000 wana ya lokuta et ba bilobela nyo saison lo maman wana ya biso amba so to bet déjà moto asala entreprise en maille. Nous avons déjà entreprise à maille. À combien? Aux hommes, total, il va pas entreprise à maille. Nous avons déjà la place où il y a bilamba. Mouto azana nani 200,000 wana eza ya makilo. Samiga. Est-ce que Davina m'a été mis bon on a compte bancaire na boza na taba 500,000 ni ba 300,000. Azana entreprise na Lubumbashi. Azana entreprise na qui? Azana entreprise na Dubaï. Oh mon père là sa patron. Bazana 250 maisons d'habillement na Zandi. 250 maisons d'habillement à Zan. Ah, bon, bah, le baron, bah, la taille en route. Yaya, Rome Boua qui d'habillement modèle douana. Bon, ça va colonie, il y a Rome Boua Kabam. Hier, ça, les colonies, tout le monde a maman top génération à génération. À voir qui peut rebattre, à Boua Kabim, à top, il du colonne, qui est maté. Bah, Yaya, mi, bah, les gars, la bilo Kabim. Merci, papa. Non, mon collègue Lélo. Tango le ka mama bango baza tango le ka maboko c'est ça la bien abo sande nini ya o bato chic mo russe auto ndeni maboko da se koye lembi siko mi pende ndeni ba pesa merci kola merci robe autant bazaka makasa ta lora mikuso tibala ta usta mkwale bana mi pende asuswana o mona siko boya o finga mutu abua kami Davina zanyango
Davina azangi mbongo wana te sami tozomona moni bato oyo bamonaka $10,000 na pasi ozomona bamona mpe bongo jean Davina lopangu na bo marché wana ebimisaka combien tala jiko Davina atambola eya valeur ya combien mutu yaso azala na facilité osoma mutu ka $50,000 bongo $200,000 ndeza mbongo ozomona yango papa moko akomi abimela $200,000 eza loka bambongo babill gate bakabela bapesa na bofele abifezala kaka abifezaka congolais nekaza na imagination wana seke bango bazolobake voilà merci mpo kotalisi biso mbongo bino boyaki nango ezalaki ya makio bango babi bafani c'est normal bafani bayebele yeye moko wana kosi akoza ndenge nini Davina aza zozota Davina zwaka Davina zela nanu likama milete so bango te Davina badodefisa sila mituka ti Davina adodefisa sila mituka ntango anango sila yebi zela être fort kezola na mwana mboka nono oyo ndenge oza bongo eza limité ti okufa otika ozwa trophée te sikoyo esali ye motema mpasi nomoni te ye ti okufa otika ozwa trophée te parce que amérite yango te ye makosi ti okufa otika ozwa trophée te amérite bapesa yango wapi mpona sinar kazwa te baotikala kozwa yango te atako eza kala bakopesa moterraire bongo trophée te ozomona nasinare ko mama mokolo wana batampo wana Saint-Thérèse oyebi te nini ozomona mama akoko ya mokolo wana mama obinga na yoka soni so na otala natali avenir na nga ya no soni siko nazwi ya bana oyo peut-être towela mpe mibali na bana ozomona oyo mwana aza soni mwana mpe bato bayebe na yolo mobibe bazwake na turbo nanga boye na korépondre boye ezana bato mo boye otali ye niveau note maleki to afinduka na mwa suki ya maboko mwa asali te na mwa elamba mo sengle mo bota mosu na soko ete na ntongo ya mitie na tiktok po afinda yo otali mpe bota mosu mwa noto mpe leki na yo apusana te apembeni te ntango yo ozotunanga makambo ya ngambo kuna bato ya ngambo kuna ntango bakoya bango bayaka toujours na mafinga omona okozwanga na bakaba na siko bie omona mpona okangaka basika te nazwaka na ekufa boye nana kisoke nga nde naza boye naza na bote te ni rouge tala ni rouge ni fond de teint elongi sec très joli sikoyo yo yaka seki bonenga na ye mama mpona okoza ata imona yaya na tala bango nyonso tu bakozwa biloko na bango moko le 30 yaka bi préparé yaka bi préparé nga na toza avant natali tala le deuxième rival tala nani linda na Davina akwa tala bana bato ndenge basekumonaki me bavandi mama moko avanda bi te fo na reconnaître bato nanga mpe fiska ta na trophée bino bamama koko moko bovandi bato bolekela ntango oza soni na théâtre ya bino obika bino tika mpe tobanir bino na théâtre parce que si po tomo eno baosala te bakindumbo bango basali batamboli esika badavina balinda basali yango mama na to anotange na to anotange nde tia David ayika sokobandi na tournage azwi fungo na boîte le rentre-moi à la maison fais-moi entrer à la maison ozomona est-ce que tu sais conduire on a dit réponse à Gabi est-ce que tu sais conduire oh oui maman oui je sais conduire ok ça va fais-moi rentrer à la maison parce que tala mutu azopesa ye mosuku tugeita aza mokolo na ye totala ndeti minika bongo so osa guerre d'esprit oswana demer soana demer epuis wana eza makambo ya demer silana na demer soki ofinga demer soki osala ndeti eza demer ime ye ozoluka bano tuta belvie ozolingo bano ya belvie oyo belvie asala eloko te nini belvie abenga mpona bafilme na ye bosololaka bien na belvie bosololaka bien bozalaka bien soki demer ndenge adeplasaki langage epa na ye recadre demer yo koza oyo okota na vie privé belvie otunaka bato restaurant na bafutaka combien yaya wana eza mama mare parce que demer aza na restaurant
On est là, oui, non, on fait des mères, en plante, là, on lit ça oui, ça se comprend, on les a des mères. Au chrétien qui des mères, et c'est logique. Pour des mères, pas dit qu'on a d'apporter, des mères, pas dit qu'on a la possibilité. Il n'y a pas de limite des mères, pas qu'il y a. Si on a au moins, on fait sur sa belle famille. Votre mère a une belle famille. Tu tiens aussi, pour ça, il y a une belle famille. En des cas, il y a la belle famille. Aux hommes, si même sous des mères, la belle famille comme moi, parce que comme il y a combien de belles familles. Aux hommes, il y a Poto, il y a Kin, il y a Lubumbashi, il y a Wapi, c'est comme partout dans le monde. Ça, on demeure en Akoya. Et ça passe une nuit. Elle me dit la porte, elle n'est pas parlée. Mais moi, je vais faire la photo des mères. Puis là, je suis mère. Il faut nous voir si la marque TV, puis nous savons sur la synagogue à tête, un rétroviseur. On le pense à moi, on à l'université, au foot à 9 ou $800. Pour la théâtre, on a limite de $800. Théâtre, il y a un bon moteur. Cachant, on va payer ça à $100. Ce qu'on a $800. Il faut les connaître 50 films. Aux hommes, on a pas $800, on a des coups. Tant qu'on y a tout dans mon film. Parce que tant qu'on y a tout dans mon truc, bah foutre à bino comme mais $50. $100, comment y est mon mimi? Mais ma série, moi, on a caché moi, mais on a qui va faire pour foutre. Moi, moi, à l'université, à offre $800. Ce qu'on a bêté machine à $800 à théâtre du coup, il faut être à la 50 films. Il faut tourner 50 films, mais pas comme ça, $800. Et même là, ça tourne, on va faire ça, on va cacher, on va cacher. Si on vient tourner 50 films, mais quoi, 800? Place va bella, pourtant on a le bella, oui, quand c'est normal, on va bella. Mais place va qu'il y a 100, 150. Si on prend ça $800, oui, il faut tourner dans 50 films, dans $800. Si on t'a envoyé pour toute la belle des manières, à bannir de la porte du bosso na yo. Au monde, des manières à porte à combien la chaîne na yo. Tant on lui a marié pas quand. On a une réputation dans le combat de l'amour. Bon, bateau, il n'a pas construit un béton à Boko. Parce que ça mal réputé, fâché quand on va kata, on va bilamba. Nani, la bandale, nani. Oh, le banga va bien dans la canne, on va bien dans tonton. Échappé, va bien dans va bien dans tonton, on va échappé. À passer là, il a maïna sur tout. Donc, il dit pour collimater, on y a comme combat qui sous soi ou à tous arabes et ça qui tourne. Donc, si là, on a bien sauf pour tout à des mères. Mais il m'a rappelé des mères, il dit que les cas de l'air monté. Alors, il y a on a été. Moi, je suis en place de les cas, et ça qui tourne. Aux hommes, on va Davina à point et l'autre. Mais donc, Davina a donné ceci la mythe. Davina a point à notre Davina a donné ça. C'est la mythe. Mythe quand on voit. On a vu dans le place là que la mythe quand on a c'est la mythe l'autre. Davina a point dans notre place si la mongo ça les a fini mais fait. Alors soutenir rien que nous avons eu ça. Aux hommes, ce qu'on a fait, $200 000, les choses mobiles, les élèves, des étranges, des semaines. Mais donc, c'est la logique. Nous avons eu des trophée. Il faut aller censé à l'imbécile. Parce que le trophée, on les a bien vite, on t'a payé. Et là, trophée, tu vas voter par terre, on va jouer qui n'a pas là. On t'a voté. Batali vote, vous avez mis à non intègre, vous avez parlé des corps, vous avez mis ça tout, d'accord ça. Par contre, là, c'est l'on vote, n'est pas voté par moi. Au prix de la danse populaire de l'année 2024. Félicitations et merci pour toutes ces émotions. Grand merci. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour Davina Apo qui repart avec la mention spéciale actrice populaire de l'année. Je vais inviter maman Aziza respectueusement pour remettre à cette dame son trophée. Encourageons Aziz pendant qu'elle déhanche sur le podium de Bellevue Award 2024. Encore des applaudissements pour l'encourager bien fort. Encore un mot. Je parle vraiment pas en anglais, ni peut-être en lingala ou en français. Je crois que j'ai commencé les théâtres, ça va faire beaucoup d'années, je crois depuis 2012. Et c'est pas pour me vanter, mais je crois que j'ai quand même
j'ai quand même donné les meilleurs de moi. Je suis touchée. En tout cas, depuis tout le temps, je vois... En fait, je m'en veux pas aux gens qui organisent des trucs de trophées ou quoi, mais c'est ma première fois, comme j'ai dit, de recevoir un trophée. Et j'avais dit que ça, c'est mon trophée à Kinshasa. Et pour ceux qui vont organiser des trophées, pour l'amour du ciel, ne me nominez pas parce que je ne prendrai pas. Sérieusement, je ne vais pas prendre. Sinon, vous allez me nominer, je ne vais pas me présenter. Alors, maman, merci de reconnaître mon talent parce que, vraiment, je ne sais pas quoi dire. ozomona bino tami bafotaka bino te bosala kindumba botourne mitakala na théâtre bosali botikala kozwa ata trophée ya koni te ata trophée likolo ya mbunda na esi naza kozwa te siko bokosepela te ndeni bomona mwana moke lokwa te kazwi trophée ebotaka jalousie ozomona bokosepela te nde nini davina apo azwi trophée nini nazwi trophée yango fo boyana na finga ozomona mpo aswa boye bazwaka trophée te bayela soka trophée bakokazwa bana ngone omoni siko place belva de kaka sila mozali kamali seki belva leki sila ti bato bakomona bato bayebi ke belva lekaka sila tala place belva asali événement ya lede place okomprendre ke belva leki sila oloba na bango ye nango te boye na vie réelle mais na ye nango na vie professionnalisme ozomona belva leki sila. C'est le cas, ça l'a fait 5 ans. Mon on a combien d'âge à 5 ans? À côté maternelle, deuxième maternelle, c'est troisième maternelle. Tout le monde. Ce qu'il y a un moment qui est ta jalousie, il y a un moment qui est ta raquette, et votre moi, il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où et cet événement, bomba qui bolobé en monte bobimisi comme maman pouf. Yaya. Même biso ne toza bongo to abatu ya kosa lekate. To abata matalana te. To abatu te que notre événement ya $1. To abata wana te. Ozomona biso to chaque événement to chaque événement $10, $30. Mais tant date. To chaque date. Le 29 mars, oyebele bida. Oyoka, le 29 mars, moi ça va David. Keba. Hey, depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui il a une sanga na personnalité à maman Lombo vraiment dégagé une église. Milenga a touché personnalité à Maman Lombo. Maman Lombo a sa icône. Maman Lombo a sa valeur. Mais dans le lobby, si la levée ça va manquer, Maman Lombo na Belleville quand maman lui va bien na bango. Tant voyez dans la TV. Tant voyez dans la TV mida. Abisi la mtaexé ba mo bongo. OK? Maman mtaexé ba o bien na Maman Lombo na Belleville pour bazani. La live a mida et ça. Mida live na TikTok ça qui et ça.
Oso mona, mais bon, il a sa maman Lombongo a sa personnalité, maman Lombongo a sa valeur, maman Lombongo a sa makamba, ça la battre d'élevance va appliquer. Mais maman Lombongo, moi recommande ma colobanza mesate. Moi c'est ngo du colobanza mais ete nzambe yo kela mwana na maboti na likono misuni. Et tu la ka uka bongo za peka ibon son nom. Ba billet à $10 ezali. Ba VIP, ba balinga VIP billet il y a $30 p ezali. Alléluia. Amen. Si on a besoin, il y a 2 personnes au baotika ba billet ou. Mon corps reçoit VIP, aoteka VIP, mon corps reçoit. Et donc point de vente eza awa na ministère d'intercession la mano dit pour na bandu ba Hollande biso so besoin a besoin il y a osomba ba billet, il y a spectacle, il y a Bellevue, quand on dit ba star na biso to linga ya théâtre. Donc on va soutenir Bandeko Nabiso. Amen. Hein? Maman Mutombo. Yaozwa babia $10. Et ça le 29 mars na showbuzz. Maman Olivia. Babia $30. Yakozwa. Chaque jour il y a culte. Vous pouvez communiquer et puis bon hein. Si vous avez besoin de VIP, mona maman Olivia. Si vous avez besoin il y a $10, mona maman Mutombo. Amen hein? Maman Nana. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nga na ozwa 10 billets kuna. Hein? Tellement pas passer là-bas billet parce que la maman billet. Hein? Na yebi ba tila opesa ba biye na ngamo ko na opesa ba biye. Na opesa binote. Famille Bota. Mais famille Bota boso ba biye. Hein? So on a besoin de soutenir et que au somba je sais pas 3 billets, 5 billets monanga, on va le faire. Amen hein? Tout ça lango pona moi wana asemaka na ministère oyo. Alléluia. Quand on a des activités, surtout bengisie, à moins qu'à zan libanda mboka, mais à bongi sera programme n'est pour que asanin azala. Naba concert nabiso, c'est parmi les gens qui achètent des billets. Ba billet belé tom ça au la bateau belé ba billet pour baya. Alléluia. Tout ça l'ango ata en guise de reconnaissance et aux ala bien. Moto asala ko bolamba zungi c'est là qui m'a bêté. Amen hein. Non. Autant la valeur de Baba Sala Nzambe. Et ça la mère na bango. Au moins si la passeur de la femme benga sila ya. Siko. So qui mit la fingi na ni bariser à ce courage au fin la passeur de la femme ou tu pas là. Babi to son la mission na ba Sala Nzambe. Comme tout pasteur de la foi yango pe na lobaki on analyse na sala ki. Pasteur de la foi abenga ka bango. Mutu o apoya ka koya yende mutalinga ko demerer na ba polémique o nyonso. Ye mutazo bebisa te ya. Osomona, passeur de la femme qui a barési, ou azan vraiment les soumou na miso abatu, ou ba parents ne ba okele son na ta ko présenter la commune à Kalamu. Osomona, barési a violé mon abata mobali. Papa ne na maman ne ba ba ko na Kalamu na parka Kalamu. Wala barési ko a violé. Papa ne na maman na ye, ba boya ko na commune à Kalamu pour la son na parka Kalamu soni. Mais le nom mutu lokolo beta fina o ba resina comment ko finga na de la bordi ayoka iso tete na parka Kalamu ko ba resi o tika mabunde vimbi yo manga fungwa belvina pondu ya omoni oke ko lia biloko pasi la tande biso mabundi na munoko zo yeba na soupe tala le deuxième rival tala nani linda na devient apa tala bana batu na ba se kumonaki mais bana maman ka bana bite fona reconnaître batu na le fils ka tana trophée puis maman koko mo ko bandi bato bolekela ta boza soni na théâtre bino bika bino tika to banir bino na théâtre parce que si poto mo no ba sala ta Baki Davina, je suis Lily, ta sœur. Tu te souviens plus de moi?
Mousseau, ma fille, mon tout. Si tu savais comment je t'ai cherché toute ma vie. Oh, tiens, Pourquoi t'es venue seule? Oui, maman. On va la chercher. Tu sais. Pourquoi vous avez place au tofa dans la matin à papa? Bon, quand tu as place au tofa avec des consommateurs, c'est qui m'a comédien. Oh, il a un spaghetti dans le café. Place là, on va tout spaghetti dans le café. Tout la mousse est ça. Au fond, on a le spaghetti, tu le début le café. On va mettre sauce. Entièrement papa. Place on y a. Moi, est-ce que tu vas ça les venir? Donc place à mon pour mon climat exact et donc peut-être pas tout ça soit l'ipeka, soit mon nom. Au samedi ta place, moi ce que bon niveau c'est mesurer na belle. Voilà. Samy, est-ce que David a mis bon, on a compte bancaire, on a posé 500 000, 300 000. Avant l'entreprise dans Lubumbashi, avant l'entreprise dans qui? À l'entreprise dans Dubaï. Mon père est un patron, parce qu'on a 250 maisons d'habillement à Zambie. 250 maisons d'habillement à Zambie. Ah, bon, bah, le baron, bah, la taille en moto. Yaya, Rome Boua qui devient modèle douane. Bon, ça va, il y a Roland Rome Boua Kabang. Hier, ça a dit que tout le monde a maman top génération générale. À moi qui peut rebattre, à moi, quand il m'a attendu, il dit que le Kembate, bah, il y a un ami, bah, il va les faire. La bilo va me Messieurs, demoiselles, s'il te plaît. Oh, papa. Ya liboso na leki na ba mama na bino. Pomoni ba mama ba bota bino. Na leki na bango na yo jeune ti makone kauka. Eza jalousie mal placée. Imbécile. Mampona batata na ba mama na bino. Voilà. Il y a Jean-Pi. Libutu. Ozala Semba. Avant Siloeza. Silama. Tant on là, si les gens là pas maman famille à Libota. Papa son bon garantie. Silama yaya. Dans la rétroviseur. Dans la rétroviseur. Au bien ma belle fille maman. Comment ça va maman chérie. Obenga maman chérie donc on pense à na kutu te ibutu silama no ya
bayebanso bazwi libaku ya kolanda biso na Chantal ya Nzambe TV etuluku ya bato baotala biso matondo mingi ndenge tokotaka na etaloike na bino tobetaka etuke te mais boyambaka biso massivement, sinon likez, commentez, partagez, car ici c'est l'actualité qui nous oblige à faire des analyses. Et le Rolandation à Chantal Yanzambe TV, le Rolandation à moi, dans toute la famille, en tout cas, Bambote, Belé la bande de connaissances, au Balingara, Dio, en tout cas, Nabiaka Zanga, et Yakoloba Peza, Ezali et Belé, et Kola la Kolamuka, et Akoben Bolutan, Tatanza Komba, Aobo, Makiso, Tolala, Tolamuka, Tolobara. Et un grand merci aussi à maman Chantal et notamment Papa Joseph Petit, en tout cas, na Pesipino Bambote, et Bambote na Ngai, en tout cas, na Montréal, j'ai des gens qui pour rapport aussi Jonas Mavinga, bon, on est vraiment technique. Awa na Chantal Yanzambe TV et famille Bota Yamusuni famille Bota et pour consommer ba film na biso tozanga na date moko le 29 mars en tout cas pour rater en beauté et mutunyo salingara na mona maman Belvi na mona décor ilonga na mona Naomi Lufake na tout cas boya vraiment billet zakara $10 et VIP et ça $30 et vous avez un showbiz le 29 mars. Boya massivement sombele suka bisanga bolongo suka bibole et événement les gars qui dimanche en tout cas na hésité na benga biaka poto solola parce que to moni ndenge basu émission et Botami et biaka zanga qui j'ai dit déjà bonjour les autres dépendre na RO balancer sur mon la cher international. Oui, bonjour Samika Amba et bonjour à Baméloman, nous sommes merci beaucoup à la famille Libota Mokiba et surtout à mon opportunité de le critiquer. Samika, showbiz et Zaraboy. À face, on a été donc comme ça, showbiz. Et épouse la petite boulevard. Parce que déjà, les amis donc, parce que l'événement, yebaka yo za nani donc tellement zo mona ba nyama mike o ba mi yebite o ba zaleli yango ba linga ba kota madame mais pas la biso la famille Bota aitina kwa la biso awa oye o tsheli baya to lambela ngo comme déjà exemple mukiye kaka to pesa ba déjà premier soin les deux, l'image les deux, il y a la salle. Ah, pour que ça l'événement, 5 ans, ça l'étouffement, vous l'oubliez, vous avez la tête climatisée, les arrêts quittés. Vraiment ça, dans la salle, remise à ma trophée. Il faut aller sincère, pour tout le monde, trophée, on a ma pèse, ma trophée en ligne. Il faut que les amants qui y a posé ma coyer, ma couleur foncée. Mais ça dit maman mais oui, mais ça dit maman a comprendre moi oyo présenter ligne pour présenter tout le pour ça la trophée. Sauf qu'on comprenait qui sens dans le côté. Et ça meilleur trophée. Il y a 2024, il y a un acteur qui va tourner en 2024. Pas meilleur acteur, on va passer dans un film de gars qui n'a Bella. Les gens qui trouvent, ils ont trop fort qu'ils ont un mboka. Non, pour eux, nous avons limité. Tu as au coup, faut que tu aies un trophée. Si vous avez un passe de mon idée, il y a un coup, en tout cas, un trophée parce que. En méritant voter. Il y a la constitution qui a coup faut tu qu'on va trophée. En méritant c'est les belés. Ma pèse moi. Pour la sinar kazuate. Pas tu vas rejoindre moi tata président kala ma ko pèse mon terrain bon trophée. Sinar quoi na moni nani. Ozomona. Ando sa tete na sinar. Sinar ko maman mukolo wana. Et bah tampo wana. Ah, c'est intéressant. Il y a des télévisions. Ozomona, maman a koba mukolo wana. Maman, obinga na oka soni so na otala na tali avenir nanga. Ya no soni. Ce qu'on a vu ya bana. Oh peut-être to wela pe mibali na bana.
ozomona oyo mwana aza soni mwana mpe bato bayebe na yolo mopepe bazwake na turbo ozoya koluka ofinga moto aza na réputation kitoko ozoya koluka okrete bato oyo nde baza oyaya ye turbo po nazokoso te ye baturbo ke na ye ozomona siko nafani natali nano mama bongo oyona éducation bana eza bien te boya deveni na yo éduke nga nasala cousine na bastar kuna epane bau mwana ofinge baoloba neboya ozomona ozini otali ya koencadre bana no bien te mozoya koluka oluka éducation mo boye na tv ozoya koluka ose faire voir que c'est comme on dirait yo nde oza likolo kodela nzoka bato bayebi vi pouveno makasi baza neti biso mare nga lo rendez-vous eza de 30 ton événement mare wana nga le rendez-vous eza de 30 nga na na parke mpona nakokende komitika nga mo na parke na bolimo onoki parke ngamokoseka te rendez-vous eza le 30 famille moto boza na bino pio obengi nga déjà bokati bémission botindeli nga nana bato na orépondre mais na orépondre bino lelo te le 30 Eresia bongama ongana yo toafara le 30 ofingaki ngai nalata barabi nazala masuki ya barabi omona okozwanga na barabi na siko obie omona mpona okangaka basika te nazalaka na ekufa boye nana kisoke ngai nde naza boye naza na bote te ni rouge tala ni rouge ni fond de teint elongi sec très joli sikoyo yo yaka seki bonenga na ye mama mpona okoza ata imona yaya na tala bango nyonso tu bakozwa biloko na bango moko le 30 yaka bi préparé nga na toza nazoyi biso amba omoni bamikolo so bani komipesa respect te bana mike bamanka bango toujours talifa asala événement apesi bato batrophée bato bazomérite bamérite neti décor ilonga tendance epumonaka na Belleville TV ozomona tala mwana otegra aye lobi awa ozomona papa Serge aza icône azomérite trophée ozomona bazwi batrophée nsima ndako te eza batrophée oyo esalami na bela production avant datala bino il faut bato na nga bazomérite mpe mwa trophée avant bakindumbo bango basali batamboli esika badavina balinde basayama maman là toi l'otangé neti ya Gabriel ayika so kopani na tournage azwi fongo na boîte le rentre-moi à la maison fais-moi entrer à la maison ozomona est-ce que tu sais conduire on a écrit réponse à Gabi est-ce que tu sais conduire oh oui maman oui je sais conduire ok ça va fais-moi rentrer à la maison bisko tala mutu azopesa ye msuku tugeita aza mokolo na ye ozomona te bango fo koloba na bango bongo mpo bayoka soni te bayoka soni te bote obernesi tuma bazwaka bango bakiti ya bango bakreso bayebaka teke baza bana bango te mutu wana événement omonoko mosusu bato soki bazoya bazokalcule place baolinga baya te lisano na biso efo baya ozomona po bango baza mikolo bayebi komipesa respect na bango te bayebi komipesa kilo te mutu lokola totiana neti minika bongo so osa guerre d'esprit oswana demer epuis wana eza makambo ya demer silana na demer soki ofinga demer soki osala ndenge eza demer ime yo ozoluka bango tuta Belleville ozolingo bango ya Belleville oyo Belleville asala eloko te nini Belleville abenga mpona bafilme na ye bosololaka bien na Belleville bosololaka bien bozalaka bien soki demer ndenge adeplasaki langage epa na ye recadre demer yo okota na vie privé ya Belleville otunaka bato restaurant na bafutaka combien yaya wana eza mama mare parce que demer aza na restaurant wana ya mama oui non ofinga demer ke demer plante eza na lycée olisaka ngo te oui ça se comprend wana eza demer okresaki demer eza logique po demer mpe atiki monoko na ndako te demer mpe atiki monoko atie na poche te yebaka mimi demer mpa koya siko ntango oyo omonango te msi oza ya belle famille te totiena osipposa na ye msi mpe aza ya belle famille alekadeka mpe ba belle famille ebele te ozomona siko msu demer aza ya belle famille ka moko siko mimi kabongo aza combien de belle famille
Ozomona, il y a Poto, il y a Kini, il y a Lubumbashi, il y a Wapi, partout dans le monde. Ça, on demeure en Akoya. Et ça passe une nuit. Elle me dit la porte, elle n'a pas parlé. Moi, je vais faire la photo des mères. Puis là, vous mère, il faut nous voir si la marque TV, puis ça a la synagogue à tête, un rétroviseur. On le pense à moi, quand à l'université, au foot à 9 ou $800. Pour la théâtre, on a limité de $800. Théâtre, il y a un bon moteur. Il y a cachant, on va payer $100, $800. Il faut des 50 films. Ozomona la pose à $800 wana likubo tant yozo tuna mutu il faut la 50 films parce que tant yozo tuna mutu ke ba futra bino ko mais $50 $100 pour y moko mimi ba mais ba série mo boye na ba caché mo be mona na ke ba ndeko futa pardon mona il y a des rato atanga sa mona na minerva moi atanga na université en offre na $800 ce qu'on a bêti machine na $800 na théâtre du kubo mimi ozo ngoto il faut les la 50 films il faut tourner 50 films mais pas comme ça $800 wana ce qu'on a mais ça ça tourne ba pesa ba caché ba 400 yo bien tourner 50 films mais quoi za 800 place bato bela pourtant on a le bela oui qualité ça normal on bela mais place bakenda kuna bazwa 100 150 c'est pas comme ça $800 wana oui il faut tourner la 50 films ndazo $800 wana c'est pourtant yozo ya ko tout a belle demain muta a bani de la poto liboso na yo omona demain na poto la combien la chaîne na ye tant on lui moyi o ya mère pas quand on a réputation na luko ba de lango bon bato ba on ba kosoba betolo maboko baza ba mal réputé ba fâché quand on ba kata ba ko bilamba ba nani oyo bandalo nani alors ba nga ba benga nga so na kena ndako ne ba benga nga tonton échappé babenga ke babenga nga tonton na ndako na échappé apasola bilamba enasi kumba bamimika bomoluka kolinga te oyoka bakomba bato misusu awa tozalaka bien esa kitoko te luka silama na belvi soko tuta demer nayebaka mpe demer ayebi koleka nzela ya molemi aoya nango na tv omoni soko place tooleka mimi esa kitoko te te omoi bamikolo so baoye neti delta asala événement ya propre kitoko bongo événement classe beaucoup. Si vous avez un la Davina à quoi? C'est ton intérêt dans notre si vous avez total événement bongo, la classe qui toque au bongo, quand make-up a solo lobby, on sentit que Mouta va toujours le make-up. Mouta toki ta pour papier le charge à tout beauté. Pour que ça l'événement ait place à Moulungue. Est-ce que Belleville Mouta Tinda Bilo qui tourne place à Moulungue? Belleville. Bozangi mbo babiaka zanga tobeta na lisolo oyo ya le 2 mars lobelaki yango mpe te mais tomoni écréé bapolémique tomoni Davina abwa likambo ya milliardaire en tout cas elobisa bato baya théâtre kala baosala baanalyse bambi azokosa aye kosopa mare aye kosopa maman Belleville na 200 000 wana ya lokuta babilobela nyonso ezoloba wana ye biso amba so tobeti déjà moto asala entreprise à maille. Moutou a déjà entreprise à maille. Aza à combien? Ozomona, total libre par entreprise à maille. Moutou a déjà la place oyo, bateka ka aoteka bilamba. Moutou a na nani? Na mokola lelo. Tango le ka mama. Bango baza tango le ka mama ko sala bien. Maman sende nini? Bato chic Maurice oto ndeni. Mama dase koye lembi. Sikomo mipende ya ndeni. Ba pesa merci kola merci robe. Autant bazaka makasa ta blora misusu. Tu vas la tango kwa. Bana mipende ya susu wana. Omona. Sikomo yo ofinga mutu abua kami. Davina zanyango. Davina zangi mbongo wana pesa mito ozomona moni bato yo bamona ka $10,000 na pasi ozomona bamona pe bongo déjà Davina lo pas mona bon marché wana bimisa combien tala jipo Davina tambola et en valeur à combien mutu ya so sala na facilité osoma mutu ka $50,000 bongo $200,000 les ambongo
ozomona yango papa moko akomi abimela 200 000 wana eza loka mbongo babill gate bakabela na bapesa na bofele abifezala kaka abifezala congolais même kaka na imagination wana seke bango bazoloba ke voilà merci pour otalisi biso mbongo bino oyaki nango ezalaki ya makilo bango babi bafani c'est normal bafani bayebele yeye moko wana kosi akoza ndenge nini davina aza zozota davina zwaka davina zela nanu likama milete ezo bango te davina badonefisa sila mituka ti davina adonefisa sila mituka ntango anango sila yebi ozomona bango baloba davina apo wana eloko te manzoka davina adonefisa sila mituka davina apo ananefisa mituka otambola nango mpo davina nalopia sila ke na mituka tona sila zaki na eloko te davina apo nanopesa sila mbongo salisa filme mpe anaosoutenir ye mpe nazoyebisa ye ozomona soki ozomona ke bamoni 200 000 eza chose moko boloko eza eleve ondese étrange ondese ndeni me nzoka eza nango logique moto akokoyedeyakala biso ezalaki yalinga sika na batrophée parfois azalaka il faut azala censé azala imbécile parce que trophée wana eza belvi te moto apesi eza trophée bato bavote bartere oyo bazwaki na bela moto avote batali vote moto abimi non integre moto abi bale décor moto amisatu dakosa baotala selon vote nde bato bavote bango ozomona bino tami bafotaka bino te posala kindumba potourne mitakala na théâtre bosali botikala kozwa ata trophée ya koni te ata trophée likolo ya mbunda na esili aza kozwa te soki bokosepela te ndeni bomona mwana moke lokwa te kazwi trophée ebotaka jamisi ozomona bokosepela te nde nini davina apo azwi trophée nini azwi trophée yango fo boyana na finga ozomona mpo aswa boye bazwaka trophée te bayela soka trophée bakokazwa bana monai omoni siko place belva lekaka sila mozalikamaliseki ebelva leki sila ti bato bakomona bato bayebika belva lekaka sila tala place belva asali événement ya lede place okomprendre ke belva leki sila oloba na bango ye nango te boye na vie réelle mais na ye nango na vie professionnalisme ozomona belva leki sila c'est le que ça la fête 5 ans mon akona comme na âge à 5 ans akoti ba mais ya kala lobi ba milliardaire to mutambongo na théâtre azate so mutambongo azate ke bima na YouTube abi mère apesa akawa kumsa ala patona apesa batuka ba $100 akali na mbongo te ya kabata $5 il ata $5 apesa moto mais moto apesa $100 balingi okonte 1 na 100 ezawa omona moto mo azwi $100 apesa $100 okeli yango na bana mike apres lobi so yokoluka mpe osu $100 watanga bakeli yango na bana mike yebele kutu bazwi pa mama bayebi kosorganize yango te mama oli bapesa bango mbongo baona ndenge moya bango balie na bana mike mo belvine moto abokola bango belva abokola motu biso ni atu toyiba ndenge moko soit disa belvi moyibi tozwa biso ni atu ndenge moko bango oli futa lekela moto aza te oyebaka nde kosala bambongo na bino te kolukaka bana mike balia mbongo na bino bongo lelo yo otolisaka belo soki okala azwaka mbongo nanga na invertir yango na bafilme na restaurant po toke tokwani mais lelo likambo ya restaurant ekoma mutu nyonso toka kolobaka ifo acréditer restaurant mo ekoma nde ngambo oyo mama belvi asala mpona entreprise na ye lelo ekomaka restaurant bafuta bino comme restaurant bango mpe baza na barestaurant nzoto na bango bango baza na barestaurant nzoto na bango na barestaurant nzoto na bango bakoma mosusu kuta alobanga nayebi kosokola mai bien surtout mai ya 100 citron nayebi obeta mpa ata la polise ekanganga te aza na nini ozomona bino bomikumisa boza na babutike kaka baya mike bafungola babutike amo bana mike baya azwi bonbon na boutique azwi biscuit azwi chocolat asili nzela akei ata 100 fois papesi te alie mbongo tala bokoza bamalo repite bino le 30 bayisa bino le 30 mutu na mutu azwa baparti na ye oyo ya gabi
yaga be moi makambo ça na vie yango Thérèse moi makambo ça na vie tala bino ngamo ko na komit na ke bitika na parquet les 30 les premiers voilà na parquet au monde na parquet na za mala bino ko ki ma bino ki na ça na bino au monde mikolo baza ko miye bateke ba mikolo bamba kuma bamba ils ont mon babikala na en quelque sorte Moscou amika ba futa ba on konde maka nde mo se de ma za $100 c'est que ba on pas ba $100 em sous ma em sous $100 pesa déposit na kabakate ozomona em sous otandi mbongo ebele ba so ko mo isi la pe mbongo ebele ya $70 so ba chema kele mingi na tembe so ka matisi boli makasi 80 ozomona demain kutu bien zokata $100 na ye biko na pe demain ke na rapoto ozomona so yo ya ofina demain nyengi afute la pe na ma campagne yo ba na ngeni ko mina ya kuluna oye reta neti ba kato loka ba kate président président papa maswa bakata onzoto loka ba kate maswa ozo ko se rendre compte te ko mo fina mutala na ma campagne wando kitoza Merci beaucoup Pierre Kazanga. Oui, ça n'a pas flash parce que tu as la biso événement, la biso ya munene le 29 mars. Tu as vraiment la cause à la fertilité au début de faire sa vidéo toujours devoir à domicile et bon mon est vraiment belle vie award au samara matière to lobby sarabino toujours famille bota ya musuni et tous à la focus moi il loba ya suka na événement la biso ya le 29 mars. Donc il loba suka sa famille bota to se basé la distraction tout au bord de ngaba na moza distraction biso loko tozaka quand on événement la biso il y a le 29 mars en tout cas famille bota to ya ebele maman là on merci pour notre soutien en tout cas nous avons matissa ministère encore et papa José Ndika maman la biso Nice en tout cas pasteur de la foi merci pour votre belle vie quantité aux arana et toujours moi nous ayo kamelaka atambolaka toujours na bénédiction ya basala nzambe en tout cas ba mbote na batu tout o balingaka biso na bino l'équipe tellement belle donc namoni la maman chérie namoni ya Sylvine Jolie namoni maman Chantal Mukendi namoni maman Claudine Bokatola maman José Dusabis maman Germaine Makesse et namoni la grande H maman Sakina et namoni mamie Dadina de Belgique na we non na mototer namoni wana maman ni ngoya putu maman ni ba super donc namoni Evelyn richesse tunani maman sociale yo ya wana et namoni famille na mobinga famille Lesa famille Kialuta famille Sanga en tout cas vous êtes belé vraiment travailler des amours obi ka meto kina na Pierrette nanou ngengo Pierrette Renate Kitenge mauvais propre Blaise et Benanga Kiala vraiment merci beaucoup Sani dans Amba et merci à papa. Merci beaucoup Etandoike Rangonga pena lobi 2025 oyo so na kwa ki otese ko so la te donc banga yo fele à l'issue donc so na kwa ki otese ko so la mate voilà vraiment là je dis un grand merci à ya Willy Michel 00243 le véritable unique merci à Willy Michel et il y a Théo Zapota pour aller à dollar il a la dollar ni marapete Samiga a ba wa ko la kilo dollar wana et ya Zapota ni marapete merci beaucoup na mwana suka famille Bota madame la Deche ba Michel ekete kitoko ya message loboko donc oh mwaka rango ezate bato bakufeli mobali bakolela mobali na bino toza basukola bino ozoka kusala bakolela déjà mobali na bango ko toza la donne bokata bila bana bakapela bokotambola mitakala esa kirit letaka tolo place bokeza kobokela bato bambasi lelo asa Andrés selanga le 30 selanga le 30 osepela zera. Merci beaucoup, Biakazaga. Merci à toute la grande équipe technique. Voilà, la moni Gédéoki, la moni Jonas, ma fille. En tout cas, on est toujours ensemble. Et merci à maman Chantal, et papa Joseph, un petit papa aussi, DJ Overdose, John Cash, Charles, le jeune millionnaire. En tout cas, la Bession Côté, les Akino Abino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Sophie Sozo
totelemi te tokokutana mbala ya nsima kimi ezala omapotaka bino biso tosalaka baanalyse tofingaka te parce que tozotambola elongo moko na vision ya maman Belinda Kanti, maman Betty oyo alingaka kutu mafinga te tozosala analyse critique c'est bon mais mafinga awa eyaka te. En tout cas restez branchés connectés na Chantal ya Nzambe TV, vous abonnez massivement. Bye bye.